Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et mon grand-père azalaki chef coutumier. Papa Oyaboting, papa Nangai, Koko Nangai, azalaki chef coutumier, Yabateke. Maintenant, na kati ya chef coutumier na ye, azalaki na système ya ko sauvegarder pouvoir na bango. Maman soki ya ye Kinshasa, akovanda na biso ba koko na ye encercler biso, akoyembela biso ba nzembo, azozwa ba soyi na ye, azobakela biso na ba pomme de main na biso. On n'oublie pas, pomme de main ezalaka déjà point de contact oyo ekoki ko identifier avenir à mutu. Même ya ko beta ba professeur na kata classe. Ngana ba no beta ba professeur même na kata classe. Parce que l'objectif c'était quoi? Moi na okoki ko si sa classe té. Selon ma convention oyo koko akenda osala na monde à ténèbres. Or, envoûtement sur la vie à mutu, malédiction sur la vie à mutu. À tous la volonté au sala bolam. Bolam on est aux place. Parce que pouvoir il y a ma bé ils ont pesé du colon yo. Il y a moment moi si nous sommes à la libala. Aux anos la caractère bien. Vous comprenez tango bolingono et comment bien pour au côté na mariage pour que mobile azui de kanisa bala yo. Ne place pas problème comment. Là tu dois identifier directement que tu as un problème spirituel. Pourquoi on est lié à Batu na désordre? Oh, il y a relié à Batu. Pourquoi on a un boutique? Parce qu'il y a un lion. Akoma lion. Ma période mon soki bilo que zate na mboka ndenge zalaka sécheresse écoute na mboka. Akoma lion yé moko akoti na zamba. Yé moko. Bo comprendre te banyame na kata ndako mutaye nango azati. Avec les amis. Aussi, c'est classe à 17h, on dirait que classe. Ça a été comme ça. On a raté un diplôme, on a raté diplôme. Objectif, il y a des années. Et accomplir kaka, malédiction, et la vision, c'est ce qui s'était passé. Na moni koko na biso akufi balalisie batie période wana ba période akalera mingi ba cercle ba fornica oyo bazaki batie libaya mais batiango moi biloko moi pembe yaki ba fornica ba norla tsa ba cercle balati batie fornica pembe cercle ya pembe bakanyango na basinga ba dra pembe so bazui dra pembe ya lataki na kati bazui lisière na yango bakati yango balongoli bazui biso na to bana balati biso yango bakangi biso na maboko babando tourner biso na kati ya nini na botourna cercle to tourna cercle tant balingi batombo la cercle basengi biso bokanga mufinuku to yino bana mike bako l'air to kangi mufinuku bazui mbongo bapesi biso tant bapesi biso mbongo avant bapesi biso mbongo basengi biso babilambo bakanga biso awa na maboko balongoli yango bapesi biso mbongo balongoli yango bazui bakoti na kata cercle ya koko na biso. C'est alors bakangi cercle na ende bakendaka na ye. Donc, yango wana lignée na biso nyonso mutu nyonso asilisa classe na combat. Bazuye na kisi. Donc, koko na biso kufanda nini na kati ya zamba, na kati ya sobe, azobunda na batu, bazomona batu te. Donc abundana esobe. Do yaya kalamba. Abundana esobe do batu babomaye, do bazuka ka molimo ya mutu akufaka wana balati sango na ba milimo mabe ali batake abundana batu ya moni batongo tele ka songi na ndaka bi na bundi na batembele na kokate na kumoka étouffement tanga zongi maladi bandai wana tango alinga kufa nde atiki maloba parce que pa bana na bi batu bazoboma ngai eza intel na intel makambu oyo yo tozolo baka ya spiritualité eza réelle. Amen. La sorcellerie est réelle. Amen. Mais eloko biso sengeli to yebeta ke bana na nzambe koyeba nzambe ekoki ko bimiso na ba malédiction ancestrale. Tokutani na ye azaki déjà servant de Dieu. Amen. Bien que tant tokutani, moi aussi j'ai été déjà prophète. Tant tokutani na ye nde nde sikoyo nde sikoyo tokomo bimisa sikoyo biloko ba valeur azaki na kati na ye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.
Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo bisika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolabo. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bonjour, Balandinho, c'est Chebiso Télévision. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, communément appelé le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir, vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Chypre, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes ici en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, à Isiro, au Katanga, à l'est du pays. Partout, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez alors jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne, Chebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oekokanami. Pourquoi on dit la chaîne qui vous ressemble? C'est que vous êtes tellement magnifique, tellement beau, tellement belle et puis tellement spirituel. Nos mamans, nos papas, c'est ça on dit, la chaîne qui vous ressemble. C'est pour la première fois que vous nous suivez sur notre chaîne, votre chaîne Chebiso Télévision. C'est tellement simple pour s'abonner. Allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer. Alors pour avoir toute notification sur notre chaîne, il y a la cloche quelque part là, à côté de s'abonner. Appuyez sur la cloche alors pour avoir toute notification sur notre chaîne Chebiso Télévision. Aujourd'hui c'est une journée spéciale comme toute autre journée, mais tellement très spéciale. Pourquoi? Parce que nous on a eu la grâce de vivre cette journée et on a eu cette grâce d'avoir sur notre plateau Musée Kalamba, le prophète Kalamba que vous connaissez déjà tous. Qui a un peu parlé de lui dans notre pays. Mais aujourd'hui, vu que c'est la première fois que nous le recevons sur notre chaîne, votre chaîne, Chebiso Télévision, on va plus parler sur son témoignage. On va parler de son témoignage, on va un peu aussi toucher parce que l'homme de Dieu était touché. On va un peu marteler sur ça. Moi, conseil Pendenge Zalaka, et puis on verra si Dieu a parlé à l'homme de Dieu sur la révélation à propos de Mama Chako. Mais il va nous expliquer avec le temps et puis la génération montante des prophètes au Babimi, mais plus d'Ofanda sur son témoignage, sa vie. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Est-ce sa famille? Dans sa famille, il fallait la famille Wana. On va plus lui écouter, on va plus lui laisser la parole, le temps de parler, de nous expliquer. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi qui est derrière la caméra. Merci à la réalisation de Dinesh Mosolo, l'assistance de l'ingénieur Christian. Merci à maman Lydie Moukadi, je t'ai sali là où vous êtes. Merci à mon chef, Cheikh Moukadi, merci à toi. Et puis à Nadesh Kimana, Musée Kalamba. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est aujourd'hui peut-être que le Seigneur a autorisé des sorties médiatiques, de parler sur mon témoignage. Vie passée, il y a ma casse, il y a horrible, Vraiment. Avant de devenir un homme de Dieu. C'est ça. Chaque homme de Dieu a un parcours. Sika bimeleli et sika bandeleli ti na sika nzambe à commissie. Très bien. Peut-être yom tozola nanga na télévision, je serai une forte bénédiction pour toi à travers mon témoignage. Amen. Peut-être tu es en train de passer des moments aussi très difficiles, très compliqués, mais Dieu peut passer à travers de mon témoignage pour te réconforter. Amen. Je voulais déjà signaler au peuple de Dieu, tout bazola ndabiso de partout. Nalingaki na yebsa batu que nzambe soki aza na mission. Nzambe soki aza na objectif na vie ya motu. Et loko liboso nzamba salaka, nzamba lukaka a situé motu. Amen. Soki nzamba situé yo et puis nzamba luka a positionné yo. Très bien. Soki nzamba positionné yo, ndesi ko nzamba pesaka motu, mission oyo yefo accomplir. Voilà. Na bimi na famille oyo yo,
lelo tokoko beta ta lisolo ya mosali ya nzambe te. Touti na famille. Premièrement, je voulais signaler déjà, je suis Teke 100%. Biso batolobara mabele mame. Donc biso toza bateke 100%. Papa nangaza muteke, maman nangaza aza muteke. Et deuxièmement, déjà bateke bayebani na connotation moko oyo batu ya kisi, batu balingi bonganga, batu balingi makamoko ya butu et tout et tout. Nabotami na famille ya bongo. Et mon grand-père azalaki chef coutumier. Papa oya boting papa nangai, koko nangai azalaki chef coutumier ya bateke. Maintenant na kati ya ki chef coutumier na ye azalaka bazalaki na système ya ko sauvegarder pouvoir na bango. Ya ko protéger pouvoir na bango. Pouvoir donc ekende na kati ya libomo mususu te soit ndenge azalaki soki na ligne na bino et sili bako kende et pas ba cousin non et pas ba cousin na bango bango bako récupérer mais bango soko bazaki na stratégie ba bande ko protéger yango dans les arabes et demeurer ka ke pa na bango soki koko mwana soki ya kufi leki na ko ozwa soki ya leki na kufi ndeko na ko ozwa soki wana pa kufi soki na famille na bango libumu na bango esili bakomi ko tika bakomi ko léguer yango sikoyo na descendance ya bana na ye maintenant esika na tala ligne nga na uteleli et puis na kati wana ezalaki azaki na ba cérémonie minga banda rosala biso to na trop mike wana koko ye moko to la tellement mike wana za kuna ba kuna pena ba province bon hier bo continuer zaki na mboka na village oui oui maintenant abandaki ko fréquenter mingi Kinshasa parce que ba bien aimé mingi zaki ah d'accord maintenant il venait à tout moment fréquenter ba petit fils na ye nous là to ndo za na ya à tout moment maintenant azaki na comportement moko soki ya ye Kinshasa akovanda na biso ba koko na ye encercler biso akoyembela biso banzembo azozwa basoyi na ye azobwakelaka biso na ba pomme de main na biso. On n'oublie pas pomme de main ezalaka déjà point de contact oyo ekoki ko identifier avenir à mutu. Oui oui. Yango ba nécromancien mingi ba bana ko utiliser ko pesa ba venir ya batu à travers ya ba pomme de main na bango. Puis moi na bota makangi boye. Voilà. Déjà pour lui, il pensait que abandaki ko luka ko orienter avenir na biso. Très bien. Pour que batu mususu basanini ba bebi sangote. Or Kobo sanate que Satan a bongisaka te, mais Satan bebisaka kaka. Et loko wana il faut vraiment que se signaler nango. Amen. Maintenant, tangu koko aye na Kinshasa a commencé la cérémonie on et tout. Tant to komo kola, to komo réaliser ngo. Tout monde réaliser que pour na otanga classe, beaucoup banda classe bien, moi notre zaki brillant. Mais so koma kaka okomo na ba classe est importante. Ba 5e, ba 6e primaire, ba classe yo moi na ko vendre matière pour na lobby na ye. C'est alors que moi na banda mobulu. Na komaka insupportable. Je sais que peut-être pendant na zone bo ba collègue na mingi ba yebi, oyo to tangi na bango il me connaît très bien. La façon où moi j'étais en train même ya robeta ba professeur na kata classe. Ngana ba robeta ba professeur même na kata classe. Parce que l'objectif c'était quoi? Moi na okoki ko si sa classe té. Okoki ko comme na université té. Selon ma convention au koko akenda au sala na monde à ténèbres. Très bien. Osomona, juste ka pour protéger pouvoir na ye. Juste ka pour sauvegarder mon continent mutu so akotati. Etikala na lignée na bango. Maintenant, il est en temps à sacrifier ba éthique yabana, à sacrifier ba mariage yabana. C'est pourquoi on va aussi parler na le lengeni nonga na balelaki. Là on va parler ça prochainement. Très bien. On rappelle aussi maman parce que maman est là et c'est une grande chanteuse voilà. Chrétienne. Voilà. Chante pour la gloire de Dieu. Mais Bibo Ebinzembo ya Amina Bomamoto. Voilà. Amina Chilangana. Voilà. Voilà, c'est la femme ya papa. Voilà. Donc je disais ceci bien aimé dans le Seigneur. Si je suis en train de présenter ce témoignage, c'est pour édifier une âme qui est en train de me suivre. Amen. Peut-être tu es en train de passer des moments très difficiles, très compliqués. Na origine oyobimeleli, na famille oyobimeleli, lelo ba retomber na yango, okomi ko Sibir yango. C'est ça, très bien. Et belé ba retomber bazo vivre nango et ça c'est parce que abotamika na famille moko boye, famille yango et komi ko peser likolo na ye. Via ba précédent na bango, oyo ba bima liboso na ye, nde ba kenda ko signer ba pacte ye lelo azo subir ba conséquences nango. C'est pourquoi tangu koko na biso sali ba alliance na ye asali makam na ye belé pas battre la chef coutumier na ye parce que comment ça n'a été que koko ye mo azali chef coutumier moi si na ye moko pi azali pe chef coutumier tala siko famille nga na bimeli est-ce que ata li solo ya ki mosala nzambe na kati wana ekobima la place ni
Voilà là où le Seigneur peut prendre quelqu'un. C'est pourquoi dans le bas qui n'a debi, ce qui nous a un projet au sein de moto, nous sommes capables d'organiser même na katia bépine. Parce que comme on a mis déjà et l'axaka, ba épine. Donc eloko ba bombi na katia ba ya ba épine. Kalama elaxi eloko oyo ba bombi na katia ba sende. Ce que eloko ba bombi na katia ba sende, ozongo ndeni. Ce qui est quand kolo yemoko ayo tsa le côté. Voilà là où je suis sorti. C'est alors que nazoyi bisabato bazolanda biso que okoki kobotama na famille eza na ba complication, il y a sorcellerie, il y a ba difficulté, mais si le Seigneur a un projet pour toi, laisse-moi te dire, le Seigneur va accomplir ce projet-là. Amen. Le Seigneur va arriver à accomplir ça. Amen. Peu importe les difficultés, peu importe ma subir na parcours na ye. Parce que nous avons na étape moroboye aussi bien par conséquence il y a ma malédiction na bino pour que yé leur avoir au joyau aux au moins na témoignage consistant. Amen. Vous voyez? Très bien. Ne pense pas que la manière où tu es en train de traverser, les étapes que tu es en train de traverser, Dieu est en train de te voir. Mais le Seigneur est en train de laisser d'abord le témoignage et ça la moins costaud pour que permettre que leur avoir au joyau, les gens vont dire certainement oh nous avons même ta bengié. Oh vraiment et ça nous avons même ta sali. Donc comment remettre un prof? Vous voyez, oui, moi en tout cas j'étais tellement donc j'étais brutal à l'école. N'a non bête même pas professeur dans ta classe. Na okota na ta classe donc du début à la fin. Mon koloba mona papa na biso l'air ba pesi ba convocation pour so ba pe convocation na pesa kana ba na bata balabala ba vie moko ba ina ye o pesi vie ya kana no ayo misaka elongi siko mon koloba tellement ba comprendre que bato ya kana bango ba responsable na été. Il faut tout insister, il faut parents na ya boti. Les jours où ba ya ko mona parents na parce que moi je suis l'ancien de Mokengeli. Tant mon papa na biso aye directeur na biso atali papa na biso atali ngai albi. Mais toi, tout ce que tu fais, tu ne ressembles pas à ton père. Parce que la manière où moi je vois ton père, toi en tout cas, tu ne peux pas être comme ça. Or, envoûtement sur les vie à moutou, malédiction sur les vie à moutou, à tous la volonté au sala bolam. Bolam on est aux plasté. Parce que pouvoir, il y a ma bé, ils ont pesé du colon nayo. Il y a un moment moi si nous sommes à l'endroit de libala. Aux anneaux la caractère bien. Vous comprenez tant que bolingono et comme bien. Pour au côté d'un mariage pour que mobile azuli kanisa balayo ne place pas pour me komaka. Là tu dois identifier directement que tu as un problème spirituel. Dès que banino tout musala banzela nango so qui est bien makamno tout so qui est normal mais ce comme ngo komaka na dossier na yo il faut ka bébé ba. C'est là où tu dois t'identifier que tu as un problème spirituel. C'est ça. C'est alors que na komaki insupportable dans la famille. Tant on a zone papa betanga comme pas possible. Ton papa betinga et singa kanda nabi ok le quoi la betinga pour la classe ngasko classe sango na ndoko ta susté on nga ba décision na zo joie et ba décision ka pona accomplir lien oyo ezala na kati ya famille. Donc koko fala bébé ça ta bana na été ya kitini parce que y a problème na ezala ki a protéger bino or ndo kitonganga soki alinga pesa yo eloko akopesa na na gauche eloko moko ya malamu mais abombeli yo ya mabe na loboko ya droite. Vous voyez? Après si protection pour prendre biso pourquoi on est dans lia batu na désordre oh ya relier ya ba lia batu azolia batu koko na ngai ya boteke parce que yemo kazana na lion akoma okoma lion ba période mon soki biloko ezate na mboka ndenge zalaka sécheresse c'est côté na mboka akoma lion yemo ka côté na zamba yemoko bo comprendre banyame na kata ndako mutaye nango azate oh yemo ka bana okende na buto abomi banini aye na bango. Mais sous personne a dit misunya bateau moi yeba exact vraiment vous voyez t'as la lignée au biso to bimeli ya on a lina lo baboy et si ka o nzamba za na plan moko eza sacré et si ka nzamba za na plan moko ezali précieux nzambe akendaka na yango tina suka amen ya on a lina ebisa bateau boy bondoki ekoki ko joie plan ekoki ko primer éternellement. Peu importe sorcellerie à famille, peu importe ma caméra, c'est compliqué. Na forme nios. Mais je sais une chose, le plan de Dieu triomphe toujours. Amen. La volonté de Dieu triomphe toujours. Amen. Je voulais déjà signaler à quelqu'un qui me suit. Tu es en train de passer des moments très difficiles dans ton foyer. En telle sorte que au comme même dans ma décision, il m'a divorcé.
Je suis venu te dire, ne divorce pas. Prends seulement le temps de prier suffisamment dans likambo wana et ça va te permettre ya ko bengana molimo wana oyoyo et ya ka ko memayo pour que ezongisa yo na kati ya célibat. Voilà. Vous voyez? Donc aux décisions côté sous. Na zui décision là-bas dans côté sous classe T. Na komi ko sala ba vie na ndenge na ya classe, na koti na kiria ba ninga to komi makamba ko bena masanga, makamba ko sala ba vie moko ya désordre avec les amis. Bon si c'est classe à 17h, au problème de bobini le on dirait ba type classe. Ça a été comme ça. Na raté diplôme T, na ko raté diplôme. Objectif il y a des années et accomplir kaka malédiction bango baloba ke bana na bana bako ko soit diplôme T, bana bako ko balate. Donc tout ce qui s'est passé là, ils ont un objectif moko. Il y a quoi accomplir malédiction ou ils ont qui prononcer dans katia ya famille. Donc au cause mutu mususu po identifier ba malédiction mususu oyo olukaka ya famille na bino. Le seul moyen pour identifier ngo ce que comme constater biloko ezala ka répétitif na vie na yo. Ndoko ko identifier que awa na problème ko songolo. Wana ko luka délivrance na yo, ko luka ba sambela po na yo. Très bien. On remarque que na domaine la classe to comme na ba résistance moko boye surtout dans cette classe ba complication commence de mbongo ça susté. Okomi mobulu, okomi teti, okomi bizarre. C'est alors que tu dois comprendre les condamnations dans ta famille na bino. Na domaine peut-être il y a mariage, okomo na suki okomo kuma pembeni ya mutu oyo alingi abala yo. Tant que azui les kanisa alingi abala yo batia makamna mesa pour que cette fois-ci que na abala yo. Ndé là où makabebe e banda ko beba. Mutako la kayo eloko moko songolo. Abi ke na opesa o yango. Mais ce qui kake bimi na munoko ne ke na laki yo na kopesa yo. Et baby. Makamu mala moko automatiquement et baby. Yango na linga na signaler na batu. Voilà. Mutozo le kana betapo eza compliqué. Na ba période difficile. Na ba période compliquée. Laisse-moi te dire, si tu constates des choses répétitives dans ta vie, comprends, ezala ka ba signaux. Où est l'accent na mutuke, ya ça ne va pas ici. La famille a boyé. Toi, on a dit que ça et l'autre côté, un problème. C'est quoi le détecteur? Voilà. C'est comme ça que je suis en train de dire que c'est dans la prière. Lorsque j'ai commencé maintenant à fréquenter l'église, j'ai commencé à fréquenter la résurrection. Mais je ressemble à la télé. Famille modèle, on a papa. Et l'autre, tableau, na katia mutu, ezali ambiance. Loyenge donc intuition ya kozwa makanisi ya losambo ezate osomona intuition ya kozwa makanisi ya losambo ekozala te pourquoi ekozala te parce que bayebi ke na losambo okoko découvrir ba secret na bango OK okoko découvrir ba origine ya makambo yoyo ozokutana nango yango ezalaki donc pour que ba beto leta lisolo makamba nzambe et le kate papa brad et o le kate de so betelenga lisolo ya makamba nzambe donc on dirait on dit misanga yuma ngana yuma te ngana jeune ngana yanke yo ngo betena mambe église ya mamba bana mike mambe église ya bato batimbate bato ba comprendre makambu te on se comprend donc ngai pona se sentir bien c'était dans des endroits pareils mokili ozala ba ambiance ozala ba camarades la plupart ba biloko esala pe ke naye bana makasi ezala ki ba entourage tellement je fréquentais beaucoup des écuries. J'étais tout le temps dans des écuries. J'étais tout le temps entouré avec des gens. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'était pour désorienter ma destinée. Détruire ma destinée. Maintenant, Azure à côté ce que vous avez remarqué à chaque fois. Ce que vous avez remarqué à chaque fois. Ce que vous avez à venir. Yeba ngona jar ya bateau yo fréquentaka. Yeba ngona jar ya bateau yo kutana na bango. C'est alors que tu vas comprendre que ici nazali na problème spirituel. On l'a dit papa. Très bien. C'est là où j'ai découvert d'habiter. Donc quand on a raté diplôme, quand on a raté diplôme, na comprend son gabi ah te. Baninga no to bazito papa bisinga oza censé fo bandela parce que na boya ki même na beno bandela te. Na okende même ba prière baninga ko memona ba prière ba message pesant ngati ba prophétie comme ba te bona problème na famille na bino il faut lukanzam ozana ba problème na famille il faut lukanzam c'est en cherchant maintenant le Seigneur ngai mutasakole langate nga mutasakole langate moi le Seigneur lui-même m'a parlé moi le Seigneur lui-même m'a parlé moi le Seigneur m'a détaillé l'origine de ma famille c'est dans la prière j'ai dit personne ni prof chef coutumier j'ai dit personne
C'est alors quand j'ai commencé maintenant à fouiner, à poser des questions à mes parents, c'est alors j'ai pris ma réponse exacte à ma message de Nicolas Pessa Ngai. Nga na sisi prière na bando sambela na sisi prière nzamba zo la kisangai film mezo le kamukolo ko na biso akufaki. Or l'air ko na biso akufaki effectivement makam na mona na vision na ngai c'est ce qui s'était passé. Na moni ko na biso akufi balalisie batie période wana ba période akalela ki mingi ba cercle ba fornica oyo bazaki batie libaya mais batiango moi biloko moi pembe yaki ba fornica ba norla tsa ba cercle batie fornica ya pembe cercle ya pembe bakanyango na basinga ba dra ya pembe so bazui dra ya pembe ya lataki na kati bazui lisière na yango bakati yango balongoli yango bazui biso na tout bana balati biso yango bakangi biso na maboko babando tourner biso na kati ya nini D'abord tourner cercle. Tourner cercle. Tant balingi ba tombo la cercle. Basengi biso bokanga mu finuku. Koto yino bana mike bako l'air to kangi mu finuku. Bazui mbongo ba pesi biso. Tant ba pesi biso mbongo. Avant pesa biso mbongo basengi biso babilambo bakanga biso awa na maboko. Balongoli yango ba pesi biso mbongo balongoli yango bazui ba kocho na kata cercle ya koko na biso. C'est alors bakangi cercle na ende bakendaka na ye. Donc bazui bino. Donc yango wana lignée na biso nyonso mutu nyonso asilisa classe na combat mutu nyonso azwa diplôme na kata famille na ngai eza mutu asambela soko sambela te oza na accepté mutu nyonso abali na famille na ngai eza mutu ayebi nzambe donc koko tomba chi ba singa na kati ya cercle et puis yaki baki na okunda do bakunda do baki na okunda ye na bomodo na biso nyonso ba descendre na bakoko ne nyonso tout c'est non coutume na biso. Na remplacer papa. Bon, wana ezala moi complication mususu parce que la période donc déjà moi ba ko yeba moi ba nzambe muke la période moi pepe évangile yaki wana. Mutu to ko banga pour ne ko kufaki avant ça ba cassette moko azaka na cassette. Atia cassette avant kufa abandolo ba makambu nyonso ya famille na ba ndeko na yakala na ba descendant na ye abeta li solo nyonso tout. Na ndenge azwaka pe bo continuer yango po bo continuer azwango aboma ya na ye. Donc vous connaissez ya na ye abomi ya grand frère na ye po ye azwa pouvoir so grand frère na ye ava kufa atiki maloba loba abi bokoki koyoka na te ayebisa bana na ye bokoki koyoka na te na bana ya kalama descend donc tina ndenge tokola bu bana ya koko na biso wana totika ta ye babango te ata na misu bona tika pe mona bango to mona bango te bakoko kalamba na oyo ba papa na bino na ba papa ya koko wana kuna batikala oyeba na te batikala pe koyoka na te yango conséquence nango biso na bana na bango na mito yeba na pete to mona na te to yeba donc okuta pe na nzela misu to balani pe to yeba ni te donc guerre bandaka likola oyela bokonzi wana donc koko ya mobali allié mwana ya leki na ya mwasi po babota maka 4 babota mi 4 ya na bango wana ya mfumu mwana liboso mwana mibale ya mwasi mwana misato koko na biso kalamba o biso to bimi kalama 4e ya mwasi do botama ngi basi mibale pe mibale biso pe ba papa na biso ba botami 4 mais ba papa na biso siko ya boti bango mibale bango nyo surtout 4 do ba kufa mibale batikali mibale ozolanda maintenant sikoyo l'air ya bomi ya na yi po ye mwana ya ndeko na ye akomaki na mbongo ya lobite aliye ya pekisa bite ko liye yete po ye aza mwana oyo biso to boti to ko liye yete ya liye na makasi nde sikoyo ya na bango ya bakoko na biso koko na bino zo pekisa ya bite ya zaka koko biso to bimeleli kalamba ye abando pekisa ko ya na bango liboso aliate abi ko liate po mwana wana za mwana ndeko na yo akomozo mbongo tika ye comme ça esunga mwa famille ye akeli na mutu makasi po za na ba pouvoir na ye koko na biso sikoyo akoti bonganga na ndeko ne musu ya mwasi bakende kotalisa mutu ne na liaki ba yeba ikezala ngoliye bakeka ko contrer ye sikoyo tant ba contrer ye ba zuye na kisi donc koko na biso kufa ndenge ni na kati ya zamba na kati ya sobe azobunda na batu bazomona batu te donc abunda na esobe do ya kalamba abunda na esobe do batu babomaye do bazuka ka molimo ya mutu akufaka wana balati yango na ba milimo mabe ali batake abunda na batu ya moni batongo teleka songi na ndako abi na bundi na batembele na kokate na komoka étouffement tanga zongi maladi banda wana
Tango alinga kufande atiki malo parce que pas bana na bi bat bazo bo mangai eza intel na intel. Nda tika kasiko message abi ke bino bana na ngai bokoki koyokana na bango te po bango nem to babomi ngai. C'est alors séparation bandaka wana. On dit place origine bandeli. Très bien. Voilà. Tango siko guerre est commis et comme siko descendant sona guerre wana comme qui t'a même tina génération papa na biso. Et papa na biso na papa leki na biso ba yoka na te. Oh na o ba yoka, oh na o ba yoka na te. Donc lié moko kaboni c'est tellement ezaki na musisa. Et qui titi na bango elinga ko kitatina génération na biso biso soko lokwa si to koma ko yeba nzambe. Moye esibir biso ezati. Wow. Osomona. Moye esibir biso ezati. Donc makambu oyo yo tozolo baka ya spiritualité eza réelle. Amen. La sorcellerie est réelle. Amen. Mais eloko biso sengeli to yebeta ke bana na nzambe koyeba nzambe ekoki ko bimiso na ba malédiction ancestrale ekoki ko bimiso na ba mvutument ancestral yango na baki na me témoignage oyo pona yebisa bana nzambe ke nzambe aza na pouvoir ya ko bimisa mutu na esika même ba ko kangai na ba forme nyos nzambe aza na makoki ya ko bimisa mutu nzambe ko débloquer yo na esika ba ko ba ke mariage wana batikeli na bango mariage mais ba zwi bana bakangeli yo bana mususu pe utu bakozwa batikeli yo musala mais mbongo ya musala wana ba retomber à travail ozo sala ozo bénéficier na ngote combien de batu bazana na poto akenda poto kala mais azo ko ata osomba lupango na mabela wate azo ko ata osomba eloko ana kisasa te combien de personnes oyo azana libala abala libala kitoko mais bana zo swati combien de batu oyo aza brillant na école aza tellement intelligent mais musala ya malonga ezati. Tout ça, ce sont des conséquences de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Ce sont des conséquences de la sorcellerie. Moi, je vécu ça. Victime. Moi, j'ai été victime de la sorcellerie. En fait, j'étais destiné, il y a un brigand, un bandit, un malfaiteur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les ennemis étaient déjà là. Parce que, nous avons combien de fois donc nazali suna mutu na kwa oyokati nazali sota na mutu nga do atolo bidi kam non ndenge ni o nga nazo kansala mutu na ngai yango wana nde ifona sa atabo lobi ndenge nini yango wana fona sa. Et Dieu merci, aujourd'hui je suis compté parmi les hommes de Dieu respectueux dans ma famille, dans mon église, dans mon pays. Oui, on connaît tout ça. On sait qui est le prophète Kalamba Mouzé, donc même dans Congo et l'Obamaka. Et je pense que c'est la première, hein, où le témoignage. Oui, c'est la première fois. En fait, j'ai. Parce que ce sont des témoignages et tout ça directement dans la personnalité nangai et tout ça directement dans la vie privée nangai. Mais vous édifiez beaucoup de gens. Oui, c'est parce que le Seigneur a autorisé aujourd'hui que je parle de ça. Amen. C'est parce que le Seigneur a autorisé. C'est peut-être pour une personne qui me suit. Je voulais parler à une femme qui me suit. Je voulais dire à un homme qui me suit. Écoute une chose. Si le Seigneur a décidé de faire quelque chose dans ta vie, peu importe les manœuvres de l'ennemi, le Seigneur finira par accomplir. Je dis peu importe. Laisse-moi te dire, le moment où je traversé à passer dans ta foyer, la difficulté sur les kanango, la complication même pour mon kanda na yo. Si le Seigneur a dit un mot, l'icolo ya ma problème na yo, on a une solution yaya. Amen. On a pouvoir ya banga tata moi cité, on a pouvoir ya banga non côté, oncle té ou un tel. Si seulement tu crois que le Seigneur est capable, les hommes de Dieu prient pour toi. Amen. Yaya, je te dis la vérité, tu sortiras na état aux anangoa. Amen. Nous avons pas sarabana. Amen. Un témoignage dans kata foyer na ngai. Moi je sais comment le Seigneur. Ngai moi si na ngazala ki condamné ko simba bana té. Mais le Seigneur a donné des enfants. Moi-même j'étais condamné de ne pas finir mes études. Mais j'ai fini les études. Les yeux dans la classe, les yeux sur la libale. Donc en fait, diable a bondi sara ndeni, diable a bondi sara mutazana étoile. Diable soit à comprendre que c'est important, c'est nécessaire à occuper au thé. Yango on met tout dans la question mais pourquoi ni zala kangai? Pourquoi ni likambo comme la kangai? Pourquoi ni makamba boya pas sindé la kangai? Et la kayo c'est parce que toi tu es différent des autres.
La grâce que Dieu a mis en toi, c'est différent. C'est pourquoi il faut connaître Babylone pour que gloire et Nzambe Zala manifeste. Amen. On se comprend? Amen. Donc, kokoube tête na yo te pour la réalité maramusu abike mikezo. Non, non, non. Notre Dieu, Azan Nzambe oya kokisaka, nyonso akosa. Amen. Notre Dieu Nzambe kokisaka nyonso. Tu dis que tu moi pose un témoignage le pour photo sur ndenge no komara siko kosela kolo. Ndenge nini oyo komati prophète. Église nini papa mon père spirituel de tobengaka azalaki nani agidaka yo depuis ti okutana na mama na biso chantre oyo lelo pe azosala mosala kitoko mpona kolo azoyembela nzambe kitoko et puis bato balingi mingi. Comment vous l'avez trouvé? Moi, je pensais même que étant mosusu na mambo nzambe yo mtokoti si eto yo mtabeta Non, 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 non. Je l'ai déjà trouvée servante. Elle était déjà modératrice chez évêque de Dokamba. Et puis, elle servait aussi chez la prophétesse Stella, là où c'est là où je l'ai épousée. Donc, Tokuta Naye a déjà servante de Dieu. Amen. Bien que tant Tokutani, moi aussi j'ai été déjà prophète. Tant Tokutani Naye, Nde. Ok, maman la mosi. Nde Sikoyo. Nde Siko Tokomo Bimisa Siko Biloko, ba valeur wazagi na kati naye. Ah, ok. Alors, si on a le manager, mais attends. Ce qui nous a fait sur moi, si il y a mal, moi, on a la valeur. Ce qu'on a dit, qu'on exploiter la valeur, tu as échoué. Abanga combat famille, chef, continue, maman, chef. Non. Écoute, écoute, déjà, bah, épine, ming, ils ont déjà réfléchi. Pour moi, déjà, bah, épine. On va parler d'engue, maman, Koko, Tatina, Katanda, Kalibala. Oui, ma conséquence c'est là qui parce que l'Ibala déjà de nature est déjà menacé. L'Ibala déjà a des complications parce que les diables n'aiment pas le mariage. Vu que mutunyo surtout à l'équipe l'Ibala est allé la volonté en Zambé, à toujours un obstacle. Moi les gens ont témoigné même mal. Il y avait même des gens qui partaient même chez eux là-bas, ils parlaient de n'importe quoi pour moi. Ah, ça profite à ici. Yo zone côté mutuana. Yo quand il m'a voyagé à Sala Kaliban de belé on quand il ezaka pambate. Aza mutaba ici. Comment c'est fait même ça avec Seraï dans ma conférence na maté partout azali. Aza mutaba ici. Il y avait tellement parce que maloba. On rappelle que vous êtes une génération un peu moins l'écolo, il y a ça dans belé. D'ailleurs, je voulais profiter aussi Papa Brad donner un petit conseil à nos jeunes serviteurs. Ah, les équipés point. Je voulais profiter d'ailleurs. Des jeunes prophètes. Est-ce que jeunes prophètes existent? Bon, si je peux dire, ceux qui ont une hypothèse, il y a un jeune prophète, par rapport à la génération. Ah, génération, voilà. Par rapport à la génération. Mais prophète, il y a oui, ça existe. Même dans la Bible, il y avait des prophètes majeurs. Il y avait des prophètes. Donc, ma catégorie, parce que nous avons appelé ça une mission par rapport à la catégorie, il y a portion de la même. Nous avons appelé ça mission et ça pour bandal mobimba. Nous avons appelé ça mission, il y a bandal karaté, mais il y a funa mobimba. Voilà. Mutusu nzamba opesi pe mission ya funate mais Kinshasa mobimba. Mutusu pas du Congo momo. Mutusu pas du international. Vous voyez? C'est différent maintenant ya bato modèle wana mutu na mutu azana ba a diversité nini oyo ya kokutana nango. Ba kombo ya kokutana nango. Mutu oyo azana na mission ya commune, oko critiquer mutu oyo azana mission ya funate ya district. Vous voyez? C'est par rapport à la mission oyo azana nango, genre ya ba démon ba bundisa ye, o ba ko affronter ye. Un démon n'a jamais démon au bateau pour affronter au thé. Yo zo suka na communal. Mais ils ont un bateau yo bazo mais ma charge ya nation mobimba. Mais musée yo za musée na habité ce qui est question yo parce que ils ont gagné te toucher. Pour le on allait plus parler de vous. Mais aux musée. OK. Pour ce to ben musée total c'est papa il dit là-bas là il pas à musée. Donc on voit moi place aux Ali. Mais est-ce que les deux commis des prophètes à l'équipe attaquer des prophètes surtout plus c'est rêvé. Bon, Babylone il faut comprendre, il y a signalé mais c'est très important. La plupart des gens qui viennent à la télévision, la plupart des gens qui viennent aux réseaux sociaux, ce sont des gens qui cherchent le buzz. Vous voyez? Baza bateau, bazo lukaka visibilité,
bazoluka actualité, bazoluka plus biloko yoyo et ko faire connaître facilement. Maintenant, babiloko wana mingi ezalaka ba conséquences nango eza makambo oyo zotu nanga yo. Donc ya ko ya po lobela oyo yo na ndenge ya mabe po oyo wana peleka ko ya lobana ndenge mabe basala ba actualité na bango. Comme wenge. Or, conseil yango moni conseil ndenge na pesa yango wana. Nous sommes appelés à paître les troupeaux de Dieu. Très bien. Nous ne sommes pas appelés à faire des guerres. Amen. Nous ne sommes pas appelés de ça. Amen. Écoutez-moi les hommes de Dieu, s'il vous plaît, avec tous les respects que je vous dois. Chacun est censé de se rétablir na tablier on zamba pesier. Mutuna mutola ta tablier on zamba pesier parce que mutuna muta bosanate que tokomo que n'attend de la fin. Or chacun de nous va exercer le ministère on zamba pesier, mettre en pratique pour le bénéfice du peuple de Dieu. Amen. Sauf que aujourd'hui quand tu as une distraction, tu risques même toi-même de rater le ciel. Donc na lingina interpeller mutuna mutu. Yo oyo yakapo lo bana muninga boye oyo yakapo na oyo asana kiboye est-ce que tant mutu mo na pe Denis Lessi yo na zo kendari pa ba robinyo na se pelande ba danseuse ba dobina est-ce que so to lobeli pe bon ngana yebelo ko moko je n'ai jamais fréquenté les prophètes Denis Lessi mais bino boza ba mais génération je vis les exploits que cet homme de Dieu a fait dans cette ville. Moi je sais les exploits que cet homme de Dieu a fait dans cette ville. Oh et ça là qui est battu musu soupe babongo la mité mananzela na yi. Mais ce qui le lot peut-être et ko koma na ndenge batu bakomi non yo mozo simba téléphone zo tala pena bon na evitaka plus ko tala babiloko wana mingi na en tout cas na evitaka mingi mais ce qui est zabongo que akomi ko betsa batu mingi di baku je demanderai à l'homme de Dieu de revoir. Je demanderai à l'homme de Dieu de revoir. Ce qui peut-être komi kokoma occasion de chute pour beaucoup. En tout cas, homme de Dieu, je vous demande avec tout le respect, je vous demande de revoir certaines choses. Je vous ai connu avec beaucoup d'exploits dans cette ville. Pourquoi pas dans le monde? Vous avez travaillé, vous êtes une générale pour l'évangile du Congo. Vous avez laissé des empreintes aux générations. Mais si seulement au comique au coma l'occasion de shit kakapona bateau yo bongo lesaki mitema. En tout cas, je sais pas, ce n'est pas à moi de vous juger. Ce n'est pas à moi de vous remettre na exercice moral. Non. Le Dieu qui vous a appelé, qu'il vous parle, qu'il vous interpelle. Ah voilà. Merci beaucoup. Je pense que toute génération a du moins part naïe. Musée Kalamba Bimisi. Alors, Musée, Maman Chako invité au Tikabiso. Aux hommes de Dieu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une révélation? Non, ou soit en tant que Kamutu, humain, compatir, maman, bon, oui, bien sûr, bien sûr. Maman Chako, ce sont des, il faut dire un mot. Ce sont des héroïnes de notre. Et voir aussi génération, ouais. D'ailleurs, je voulais d'abord commencer par Maman Chako. Il faut féliciter Maman, paix à son âme, na parcours na yenyo surtout. Normalement, elle devait fêter ses 45 ans. 45 ans. Il y a un anniversaire pour la carrière naïe. Imagine. Hein? Moutou a sali 45 ans. Expérience ya média. Sans l'état de l'IAMAB, sans bakangaye na iloko, sans photo naïe, sans vidéo naïe. Génération Oyozakoya, s'il vous plaît. Ce sont des personnes Oyotokoki qu'on valoriser, suivre leur modèle. Et belé bakomoya média juste pour koluka poto, koluka poto, koluka mbongo, koluka mibali. Or mobali mutape sarango ezanzambe. Voyage mutape sarango ezanzambe. Et loko to mutoko luka mona sima caméra, nzamba opesa yango. Or na sima ya caméra ekoki kolukelo même ata ba problème belé na vie. Ekoki pe ko nuire vie na yo. Succès ya malamu génération bande konanga ya basi, bande konanga ya mibali. Ko simba na oki cité po oyebana. Ko simba na oki cité po patu balanda kayo mingi po ba kabela kayo. Osano musala ya punda. Ah Maman Chako yo wana kei. Aki atana eloko moko te ba partenaire libanda batindela yi. Ata moko ta oke nango. Maintenant ceux qui ont ça la course na yo vers babiloko oyoyo eza éphémère. Ça vaut pas la peine. Ya on a une sa génération ezoyak. Tala eloko ko pesa yo résultat malamu ko travail na yo moko. Exact. Dans ton temps.
à travailler. Donne ton temps à travailler. Ti kakao baranki na o et repé sa yo li tombati. Or muto yo zo ko sala ranki na yo wana. Akoko sauver na likamusu o peut-être yo zalaki ignorant nango. C'est ça. Donc conseil ngena na pesa na bande ko na biso ya basitu ya mibali o baza na domaine ya théâtre conseil yango wana. En tout cas maman Chako ma maman na basali belé na mboka na biso papa. Basali belé. Ils ont beaucoup travaillé, batiki bamprinte ya minene o lelo théâtre na biso ezali valoriser ça maintenir na ba témoignage à malam. Voilà. Merci beaucoup Moussé Kalamba. On est arrivé à la fin pour na lelo hein. Nandé tout de suite témoignage kitoko ngolo beli biso. Ndenge yo mo côté na mozindo yo yeba famille et puis yo moko na force na yo moko na nzambe ndenga simba ki obimi sans que batu ba lobelela yo te to mona papa na bino boy. Papa qui m'a ramené ligne avec Yakoko hein. Bon papa siko asimisa ba conséquences nango. Parce que ça dit déjà oui. Parce que ça dit déjà ceux qui au boy ko hérité ba conséquences dem et Rolanda yo. Papa Zala déjà cadre national du coupe d'homme a perdu Moussala sans force sans niveau. Papa Zalaka adjoint il y a Papa Olang. Papa Olang Zala directeur. Papa Olang Zala directeur na bango. Papa Zala chef il y a informatique national. T'as déjà cadre poste à déjà ko ekozwa. Donc du coup tango et commencer à babilo ko ana il faut yenda hériter yemo na liboso. Papa Zobanga boyina ye allez ba conséquence de et akiko. Donc papa quoi vraiment il bosse ndenge chef que tu mets kufa ki falazo. Il est normalement c'est papa qui devait hériter ça. Akimina. Automatiquement papa a refusé, papa dit non. En fait papa a refusé vu que ma mère en tout cas on rebête témoignage de Moussoussou. Donc prochainement na ko expliquer na fond ndenge nini na pour biso to za ba souci ya ba prière maman na biso bundi makasi na prière. Ma mère a beaucoup combattu. Moi je n'ai jamais vu là où ma maman attendez ba finga ramutu boy injiré bi maman nanga. En fait moi quand je grandissais je pensais que Dieu c'était ma mère. Parce que tout ce qui était bien, je la trouvais chez elle. Tout ce qui je vous chie. Ma mère prenait le temps dans la prière. Avant je vais me soubattre dans la chambre. Bino boy qui classe na ba jour moko boy. Papa aya ko benda dans la chambre. Il fallait que classe na tongo, il fallait bongisa biso maman banda la prière, je pense ba 10 heures. Si ce qui 11 heures. Azayaka na kata prière. Si que tellement na tongo il fallait pas bongisa biso misala. Maman doublé na prière, abosa na doubla na prière. Papa tomboka kota ngado benda ye. Ti ba mali que soit petit était o ti comme ça sambela ba zubiso ba bongisi so ba kena na so classe. Osuma de force origine déjà ce qui non ngali nzambe. Nzambe soka yebi que place o wane loka mabezali. À côté semence na ye quelque part. À partir de semence na ye force d'attraction et benda o nyoso que za ye et il y a de l'autre côté. Amen. Voilà le lot aujourd'hui toza le résultat ngai ngana mona mibale. Ya liboso za pasteur. Ya mibale ngai na mosala nzambe. Oya landi ngai moi si aza servant de Dieu. Oya landi aza choriste. Oya suka aza modératrice na kata église là-bas. Vous voyez déjà famille de 5 mais tous tout ça va résulter ba fruit ya prière. Amen. Yango na connaître chaque prière te na ndako na yo. Surtout maman dem ta simba foyer. Surtout maman. Connaître chaque foyer na yoté na prière. Joie bataille à prière, tika distraction, intel alobaki, intel asaki boy, intel kolanda kalanda bilo ko wanate. C'est basé plus na prière et puis nous avons fait ça résultat ya malam. Et puis nous avons fait ça résultat malam yango na linga mingi koza pembeni ya maman Didi Mukadi. Boye côté prière vraiment à Sakanarate. Merci beaucoup aussi à mon papa César Bumba. Je te salue là où vous êtes. Merci beaucoup à mes partenaires. Maman Aminata Nongala Mille, je te salue depuis Londres. Merci à Yari Nongala Yansambe, les millionnaires à Kilote, Oscar Marito. Mosé, pour la aussi, ça va. Amen. Vous aussi, na maman. Nengo balai maman n'a pas su. Ok. Alors, s'il y a un message juste pour aujourd'hui, pour na bateau bazuli bakola depuis na bamone na biso. Et puis s'il y a une personne qui voulait vous contacter, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou ça? Je voulais d'abord commencer na bateau balandi biso. Topé si témoignage tepo topé ça. Topé si yango par autorisation du Saint-Esprit. Peut-être que ça na un moment qu'on a ciblé pour que azala édifier na yango. Et puis, na rappelé, na moi si mon que ça va étape moko très dur, un moment difficile. Tu passes des moments compliqués dans la vie. Je suis venu te dire, nous prions un Dieu qui est capable, un Dieu qui peut te prendre même dans la boue et puis te placer
devant les grands. Très bien. Le preuve en Engamo, on a fait témoignage. J'étais là où les gens ne pouvaient même pas me regarder. C'est dans mon qu'il va faire ça comme Bon, tu as mettre ma casse. On a un combo 50. Oh, on a un combo belé. quartier nini tu es balade. On a un Kasavubu, on a un Lemba, on a un Mombele. Ah, c'est tout mon bel. Donc papa na mapango na ba commune donc ngana vanda so na beba na papa ko na kena ngofana ngana na pale na mususu wana. OK bila. So na longo kote na kena ngakoto so na sali ba mi pakana ngai. Ngana sala papa na ngakana imoko. Umika kokola ti so papa okuboke kana mwa ba droit na. Mais tanga langa pena banongelo lukana na vina ngai et tout. Tara directeur. Papa siko déjà azara na système osumba biloko d na ndako. So na congélateur bwana ngode. Ba télévision bwana ngode. Ba kiti bwana ngode. Biloko tout d. Po azaide na bana mibale na ye ya mibali. So ngai mo balulenge wana ba sentiment biloko kutu na ba camarade bele na mo ngapika pena ko apale na ngai. Na mo senge siko yo. Pesa ngape mo alar na ngai ou bien nini. Père o te ozana mo na mukioso tanga na. Na sala bango mama na kanai. Ba papa balali na zui couloir na biso na bloqué. Pour couloir ezaki couloir ba ni na mabende lisolo na obeta mama za azoyo kanga papa fe na bloquer bango ndaku na bloquer ndaku ce qu'on a tiki couloir na salon polele yo mona dia film o bimisa biloko bato ba otona ba vitre mais moya ba bima ezatenga za ba kadena maboko na bimisa ba kiti na bimisa ba congélateur na bimisa ba otala ngako otala na ba vitre ba be vitre maboko ba mona na obimisa na sa scène balali na pusu mana ena de masana nga batiri nga biloko na pusu do misango maboyi ba mona ngona film o buka de nini bandi na mabang ya ba mabende basili tala so ba film na sa père na biso papa otalo papa zo tala zo kriya zo laka zo loba saki nga etali nga itela super na ngai wala parla wana ba plan nga na sala père na biso na sala ba kana yo sakana te a bongi c'est la mane bolinga ke de fête boye na yebi ke fête oneza ya famille na yebi ke papa wala ta sapato wala ta sam nga no yiba on de avant ngana la tia il ambo ye fala la ta na fête akino na fête ngana mi la télé yango avant ngana ke de fête avant donc awe o fingele la ngana na ta fête mais ngana na la tia donc on a mené papa vite dire à tel point en fait l'objectif était que pour juste me déstabiliser oui. Imagine toi ngai na mariage ngana zo sa talaka na obetela papa lisolo pour na vani na mingi tena vani mingi libanda pa mboka tant que ma conscience zongi bon nzambe zongi na yesko mboka fa na bala nesi papa ngabi na zui mo si fa na banga père na personne nani yo osani oge bala papa na ngapesa nga confiance te amu na ngodi oyo akosa la crime mo voilà bato ya problème ezongi la paix donc aujourd'hui je voulais dire à quelqu'un même si ozana vie mo kozo l'exer mabe nzamba au compter na yo. Nzamba au compter na yo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci Mouzé. Alors un numéro de téléphone. Je suis plus 243 oui. 89 87 36 830. Plus 243 89 87 36 830. C'est le numéro du prophète Jérémie Kalama. Le musée. Voilà. Parce que les gens aiment souvent m'appellent musée. Hein. Musée. Non. C'était en fait, c'était les gens, tellement j'ai travaillé plus avec Bamikolo Nangai. Dernièrement, na conférence moko na papa Molimo il a fait Alain Moloto. Aza vraiment Mokolo, Mokolo Makasi. A bien que na conférence, j'ai travaillé à la fin, il m'a dit obimisi ba sagesse makasi en tout cas biso na ba swahili muto azo misabwanya ebele to benga ye musée donc mukolo muto moko aza ko incarner moi sagesse moko na kati na ye roi papa biso fait pas quoi musée dit wana koko ça ce sont des patriarches qui ont impacté l'évangile dans cette nation vraiment. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup papa. Je pense qu'on va vous retrouver le plus vite possible pour avoir le deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chibousso Télévision. On est arrivé vraiment à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu. On a eu à parler de son témoignage, de sa vie, comment il a vécu, et puis presque la dernière histoire, il y a pas de... avec comme une incapacité au salaire, moi, au salaire. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à Jonathan Moukadi qui était derrière la caméra. Merci à Denis Joumonsola à la réalisation et puis l'assistance de
Christian, merci à toi, merci à président Cheikh Moukadi, les directeurs, le chef, le tout qui fait la force de Chebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Toute l'équipe est tellement soudée, c'est tellement unie, c'est difficile de nous séparer parce qu'on est tellement fort. Et ce qui fait notre force, c'est vous, les abonnés de Chebiso Télévision. Bientôt là, on aura plus de 120 000 abonnés. C'est ce qui fait la force de Chebiso. C'est pas chez moi, c'est pas chez toi, mais c'est chez nous. Et on te bénit Chebiso Télévision. Cette émission est terminée par ici. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours scotchés sur votre chaîne Chebiso Télévision. Au revoir. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango oyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolabo. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.